balongola ba ange ay kolongola voiture tokei lisusu alobi koto asepeli te bafangware ngana poni oponi oyo lwakuta otambolaka na mutuka nini daji naza na mutuka te naluwaka mutuka kotambola nango bien-aimé boyoki fini dans 4 jours napesi ekipe ya vangware mutu munene boye ata bino moko lobi vous prenez l'argent ozwela ye nasombeli ye vangware amen ngai mpe nakomi mwana ya prophète Emmanuel Todi nobome. bonjour leader leader tosepeli komona yo lobi ezalaki le premier lelo tozali lelo eza le 2 novembre 2025 nazopesa prophète Emmanuel Todi merci papa alobaki lobi ke dans 4 jours dans 4 jours mais lelo 4 jours ekokite c'est-à-dire journée moko lelo toza le 2 déjà nde naye kopona mutuka tozocheke tozokende balongola ba ange ay kolongola voiture tokei lisusu alobi koto asepeli te bafangware ngana poni oponi oyo bozomona après 2 jours prophète messager alobaki lobi na clôture mais lelo yeyo aza liboso ya mutuka aponi mutuka papa Benjamin oza likambo koloba likambo ya koloba kozanga te me na koloba ngo na miso ya bato kaka na église mukolo je crois dimanche prochain le 9 na koya na église liboso ya bato napesa prophète merci na miso ya bato lokola makambo elekaki kaka na caméra il fallait tozonga soso na caméra kaka na église kaka bisika moko ange akopesa abimaki nde bisika ngai mpe nazokita lisusu est-ce que prophète des nations prophète lokola prophète Emmanuel Todi akosala mationa ekobanda ndenge nini ngai mpe nazala moto mationa te bato nyonso banda komona nde nazotambola na moto longola bange mais lelo nzambe prophète alongoli ngai na makolo nakomi kotambola na motuka